Station Woldenhalders Brussel-Zuid. Eurostar Café bevindt zich in rijtuig 14. Wij wensen u een aangename reis toe. Meine Damen und Herren, guten Morgen. Herzlich willkommen an Bord unseres Eurostar-Zug nach Amsterdam. Unser Zug hält in Brüssel, Antwerpen, Rotterdam, Schiphol Flughafen und Amsterdam Zielbahnhof. Unser nächster Halt ist Brüssel Süd. Unser Eurostar Café ist geöffnet in Wagen 14. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise. Ladies and gentlemen, good morning. I wish to welcome you on board on this Eurostar train to Amsterdam. Train calls at Brussels South Station, Antwerp Central, Rotterdam, Schiphol Airport and Amsterdam. Next call is Brussels South Station. The Eurostar Café is located in coach number 14. I wish you a pleasant journey. TikTok, ça fait longtemps, hein? Plus de 2 semaines, hein? 1 semaine et demie, hein? Je vais faire 2 semaines sans eux. Bon, du retour, hein? Balenciaga tina baboy kaka Balenciaga tafini ka Balenciaga moni neti ozali na kati ya avion naki Angleterre naki London City. Nake London. Merci. Nake Angleterre. Quand vous soyez chercher on peut faire mes aides. Comment on peut me pousser? I can't get that. Kanda na wana tambula tena ke mboka ya balekisaka songo na grâce. Bana London kuna mboka papa nanga totanga zala kuna ale bilamba papa ale bilamba na zoya motema mama Hortense
Angleterre. Aí. Beste reizigers, hoe heet u van harte welkom in Eurostar. Boel heb je zo beter van Angleterre. We stellen even een kwart met code snacks en een assortiment aan Angleterre. Daarmee de wacht aan de bar. Rando mwana tianga na page na ki Angleterre. Chers voyageurs, nous vous souhaitons la bienvenue Mikolo na omona na telo nange bomba milo rando mwana. Nous proposons de délicieux encas chauds et froids ainsi qu'un assortiment de boissons. Évitez l'attente au bar en commandant sur café.eurostar.com. À bientôt. Yamaga ukenda wapi? Aya. Navanda kinano na pemi. Na pemi nazolanda makambo na tuna ngezoleka. Na lembi makelele na koka sute. Je suis ajouté. Hormone na ngezokoma makelele. Yamaga ukenda wapi? Nazali bebe. Na ki Angleterre. Et c'est des Panama. Bisous Foko. Yamaga balobi ozana. Zama pambola merci. Yamaga balobi ozana zemi yango okimi amen. On zema ba mapasa. Amen. Amen. Jamba za lokomo. Rando mwana. Mutalobi mambaze mango bata internet kaka yo mo mutalobi. Bonjour Yamaga de moi, merci beaucoup. Rando mwana ya olo. Bata réseaux sociaux pambolinga na mwana isusu. Oh yes, merci. Maga misapi kitoko. Merci Foko. Na komi na ze monsieur ya ba mapasa. Gloire à Dieu. Ye moko mama Zairoise mwana Mobutu CCC kuku wende wa Zabanga kuku mwana Mobutu amudi Zaire oite bapamboli mamano babina komi na zema ba mapasa. Gloire à Dieu ezwesi kana bomoyi na ngai amen. Nabaya na ngaka na otala bino mama nazozela nano esi bapianga machi kocha mapamba ya okenda nazokuta nde na bakope ya mbongo te nazoluka mbongo makasi bile makelela pamba wana bofele wana shufatiki Tabinga loko china obinga yo kot mo ezali ya musala mo boy toko chambo no yananga oui kobunga maga esalaka bien tena lingi te na vanji nana beso bato na mama mboya ya makele bele alembi ya on est fatigué de ça. Affaire lo zaza suka nga pelande na kimaka bino nde bolandela nga te naza po mwa emona kimi ya mope na sali coach sali ya kombo ezomonana te Alice soki natangi bien mbanza mais boss oui bébé nakomi sume ya boss
Merci. Ngamo pene biki bomaka nga makasi na be nazoluka ta moto ya kosina contrat apesanga ta mosala moko boye na YouTube to na TikTok ayaka yo moko fatike bebe boni na Londres ngo kuna mbula kaka ifoko mwana mango losako nkani kami bokila lukonde fa pekacho Kolo talon. Merci. Yaya. Ah, toi na bango na balasiaga. Ça on va jeter Ah, balasiaga ndito finiki ya. Ça on va jeter. Ah, balasiaga bébé. Oh, il y a solo, hein? La belle du belle. Merci beaucoup, mais Isa Makasité. Ah, la londe de peso beta, hein? Bana Bruxelles. Boni kuna. Kitoko, ya vrai. Kanga moi miki, hein? Neti na Londres kuna ifoka sangani ya ona Londres système ka ya suki na bango na chapeau ezo na lisusu tesila tanti maga ovanda kana Paris to na Belgique yozo kabila ka bato bafana na Paris to kabila mingi bato bazana na Belgique so eza pona kokaba pona peyo li pona loba Mwana bata sindi les cœurs, je te sali. So eza pona mboka ya kokaba. Oyebisinga pona mboka. So kaba pona bata Belgique, mwana bela. So kaba pona bata Paris, mwana Paris. Merlo Mams. Oui bébé. Ok, wa bien que Londres. Bonjour Yam. Ok, ouais, bien que Londres. Bonjour Yamaga, bonjour. Oh, pastat. Mon copon, ça va bien, hein? Oh, pastat. Mon copon, ça va bien, hein? Ah, tu vas. Londres za munene mena kisika baba na kofana na Londres ya baba lidi. Oh, iska ba kitela loko a gare du Midi. Iska ba kitela loko la gare du Nord. Skonga na kita skona Londres wana. Iska kofi kitaki kita wana. Kofi kita wana kita wana. Basi eza photo kala. Tala. Basi eza photo kala. Tala. Kata mindele obangani. Nana mukanda na ngai mama.
nazolinga baabone na ngai ya TikTok. Il faut boya ko s'abonner na Instagram na ngai. Ngai faut na kima TikTok ya. TikTok bientôt je vais fermer ça. Bientôt basoda balingi lisude o maga kobimana mutute na Londres. Kobimana mutute na Londres, ça veut dire quoi? Maga kobima na mutute na Londres, ça veut dire quoi? Kobima na mutute na Londres, ça veut dire quoi? Comment message bien bébé? Maga kobima na mutute na Londres. Na mutute ça veut dire kobima na mutute, kobima na bana basi te na ba restaurant, kobima na bamba na ba restaurant te, kobima na ndenga libala, kobima te ça veut dire quoi? Comment bébé na otanga? Mikulu guerre ya ne mikolo oyo guerre ya ba sala attention na bato, ça veut dire basi déjà sans ce mouvement de ça sur une base nae pour mali mutula mutazi mbali nae pour mali de monto kota na malili awa makelele maduswe muna passe pour bino bwa so malili zawa mibali ba pembe na bino te kande ye na TikTok ya ifana na TikTok. En tout cas batebele il faut pour s'abonner na nga obolinga ngai botia message pour s'abonner na nga. La biso kokeka na lien na nga ya TikTok. Abonnez-vous na Instagram na nga parce que kalate na oza na nga moko kalate mikolo pende ya kotanga mutu alinga nga oke na TikTok na nga oyo tosolola kuna po lise bosangani oyo eza na kati ya TikTok. Il faut un échange de paroles. Ata bo niveau monter mutalektion na niveau eza nzambe oui. Mozotala mutu aza na difficulté ataka ya boy mona zo IPCP chance pour bossa échange de paroles pour na éviter vos ataka ya boy mona zo IPCP chance pour bossa échange de paroles pour na éviter vos TikTok na so
nanga apwena kenanga apwena kenanga wana tukota oui pourquoi pas ulandeli wana okay ulandeli wana okay ezobenda mali bavia batu bontu bata maboma eti bakati bino mitu nayo bonkota bavia batu bontu bata maboma eti bakati bino mitu bula munene le 29 wana jour na ngana sipelaka eto wonde na ofitete ya nana makambo sipelaka eto wonde na ofitete ya nana makambo eto wonde na ofitete ya nana makambo mitumba ya butu pe ya moi. On est toujours là. On est là. Merci. Mokeli. Oya sala likolo pe na se. Nalobela Yesu abamindele te na obala mokeli. Bonjour Maga, bonjour. On dirait Solange, hein, si je ne trompe pas. Corona va bien. Non, ça n'a pas vidéo. Ah, merci Solange. Louza YouTube. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment ça va? Toi aussi ma chérie, ça va? Chérie Jenny Justice de la femme complète. Laetitia Kasson, il faut que mon amour. Grâce. Je vais assommer la cote téléphone à 2000 €. Merci bébé. Oui, ça va bien. Merci ma chère. Topé, ça m'a donné. La colonne va dans la nuit. Mama mama
bakisaka 2 na vie to toyebisi créateur tolobi na ba nzambe ya bamindele obi bato batalaka te oyo basalaka filme ya yesu tu ne sais mise sika vangi kolo mokili nzambe ya basetre na ngai nzambe ya bakoko na ngai merci 2024 nzambe abakisi eloko moko ya malamu na bomoi na ngai oyo ezali secret ya ngai na kati ya motema un jour secret wana ekozala ya kobombama te mokili koyeba me biso baoyo neti ngai asepelaka kovivre na vie ya caché ata na ye navandi wana nasali video naseki nasiliki nalobi mais gloire à Dieu vie na ngai ezalaka toujours ya kobombama vie moko ya malamu soko olingi ozala malamu na se na moi oyo ndenge mokili ekomi mabe ozala na vie ya caché vie tozolaka fitilité te leliki na nga kaka bakongolais bayebi so na ye alakisi mwa lineti na nga meme ya malonga mpenza nzambe asalaka ezalaka ya kobomba biso balobi soki mwana avandi na bakolo akokoma mokolo bapapa ngwanda bakende bapapa na biso Tshisekedi wa Mulumba B52 mokongo ya nzoko bakenda talaka biso sikoyo bato bongo nde tozalaka na bango seke nyonso mikingaka paune te soki eza na basi ya mayelo bapesaka vi na bango biso toza dida blage te nerese vi caché oui malgré naomona to ndire trésor hein? Bonjour boni oza oui malgré naomona to ndire trésor hein? Bonjour boni oza olazobakela yaya olamoka eza bitili te na ntongo ya lelo nakotaki jour wana na TikTok nakuti ndeko na biso ya congolaise azolela mwana na ye aloba ndeko wana nga mpe nalelaki toza bato toza bamama ndeko na biso wana mpe nakomelaki courage nga naka lolendo na bamamba balolendo kokoma te nga condoléance na bacongolais nyonso ya mokili ya RDC condoléance na bafamille na bango condoléance na mabota na bango mpe condoléance na bacongolais congolaise ya Kisasa ya Goma ya Beni ya Bukavu eno po babengaka biso ba diaspora ana talaka kaka bino mo boyebi ti bapeple ya poto bino boloba ana talaka kaka bino mo boyebi ti bapeple ya poto bino boloba na biso ke tolobaka te kati ya motema toza bana mama moko tata moko
ba futilité sont les cambosa ndio naolandela ba video mais sona mamnanga eza atuka mikolo oyo nanga mobo ya privé wana eza pena message oyo yanga en tout cas bato tokutana te tomonana te mikolo eza pasi mpona répondre natambola bongo mikolo oyo a règlement na vie quoi so tomonana te tokutana te soki mpe kosala no ba video atozala no na ba TikTok kobana mutu kino na makolo tokokani te nga nazalaka toujours bouche bleu antuka na ndenge mabe te nga nazalaka toujours bouche bleu antuka na ndenge mabe te nayoki na ngai yo mais natali famille bamoyen ya kovivre même na ndenge poto yango mwingi na ye te même soki azalaki na bangi yo namona ye na nga mais niveau nde tokokani te yango mwingi na ye te même soki azalaki na bangi yo namona ye na nga mais niveau nde tokokani te bongo mikolo bongo mikolo biso pena on est dedans napesa oyo osamamba soni kosomba neti eloko yango ezalaka nde balambela pondo noni koyaka kotia na mobali te yaya nous on est dedans biso voyageaka boye penda boye ozomona boye obeti bamoshine openza boye bebe beti mpe bamoshine boye bagutie wana saki penda tibuta penda ya malunga boye na makolo mpe nayebi biso blague te tozoya korépondre motu moko boye ayebi ata magasin te na ndenge bablage te kosomba yo moko koti blage te bebe bablage te kosomba yo moko koti blage te bebe kosomba yo moko koti blage te bebe kosomba yo moko koti blage te bebe para baexception mais ba video eza pena tozosala mpenza kosala pena bolose na opena boye otyeli pena baboni na o baotala twana eloko baprouve bino esu te tikaka na eloko moko toprouve bino mai kote neti ya bapapa baza te moi je suis dedans ici y a pas de papa aza te en tout cas mais tozokontinue mpenza kobondela tozobondela na mokili kotamamba bapapa wana pena mokili asala biso pena ngolu moko bapapa baoya bapresente bino me bapapa baza te en tout cas likambo ozanga pena papa eza mpenza péché te mais eloko nde eza défaut so papa aza te kozala nde ndumba te kobima na mibala bato te koderange nde bakupla bato te c'est ça biso sikoyo bien na biso parce que stati na ngai eza tellement propre je suis tellement propre nazalaka mpena na barespect naza komi protéger c'est ça wana mpena TikTok, YouTube, page Facebook
En tout cas, moi, babengi ya ndumba, il faut que vous soyez bouti na quoi. Parce que biso bina ne grandi. Hein? Ne grandi. Mambola tu es bien, tu dois bien élevé na mambola. En tout cas, c'est ça. Mais na mambo zali penda ki o ninge mwasa koza na poto. Moi basket nya malunga, moi lunettes. Na rapena ndako na ngala na foyer te. Je paie mes loyers. Je suis avec mes enfants. Bah na na poto. Na ya pe poto na kocha 2 personnes na poto. En tout cas, beaucoup de gens nous battent non pour rien na te, hein. Oye poto bingi bat na poto. Na beaucoup na ba niveau wana te. Ça va? Mais côté pende ya papa azate wana penza azate. Les camarades na papa azate bon ils dépend de l'éducation hein. C'est pas une crème hein. Pour ne na olata makasi boye. C'est bon avec. Comprends pas mon chino penda boye. C'est ça. Oh, tu es si calioana. So, je vais vous finir net singa magelo mama. Faut ça rappeler na na chibuta ya boye. Moni chibuta no malumba penda boye. On a moi sac ya malunga, basket. Vous avez un mobile qui est sur la télé, vous comprenez que oui, ça c'est célibataire, ça c'est marié, bon, on a un célibataire, la zone est sur le bateau, marié. Tu vois? Vous avez ce peuple congolais, on a un Mobutu, parce que là, on met sur la PIP. Au salaire. Mais là, ça va congolais que tu travailles, monsieur. Oui. Il faut m'attendre un peu, hein? Il faut m'attendre un peu. Première classe. On va en avoir un mboka solo. C'est comme ça passe, ma chère. C'est que ngai. Naïbi qui après le roi, on l'a m'rala les sauter. Si on a zanango, en tout cas on lia. Si on a nango, en tout cas on mela. En tout cas, si on a zanango, en tout cas on lia. Si on a nango, en tout cas on mela. En tout cas mon colonel. Si on a zanango, en tout cas on lia. Si on a nango, en tout cas on mela. En tout cas mon colonel okufa. Bagola changandi lamba langa muna na sumba bachinga na cercueil. Mais bagola changanda kutena voiture. Mais ba capable de changa vexas nanga. Babi maman qui est na vexas na yo. Ça vraiment je sais. À cause de ça, après silicone nango, on a grandi na kina. Na kola na ba quartier ba ya ba basket na ba jean na cause de ça que on voit c'est normal hein. Moi je suis pas né grandi dans village na mboka. Salo personne. Biso za déjà na ba kin. Ata ba leka tata ba tina déjà ba sac na kin ozola tekito. C'est ça. C'est que ba congolais bilé pe ba binga makochi tomoni mbwa mo boye ya kopal asali lo ba video nega na yebsa abino toyoka abino ka bubala balensi na maboko bulata ate toyoka abino ka bubala ba feti na ba YouTube za rate ngana on a bala te. Moi je suis pas millionnaire nana ka débrouiller na muke mais en tout cas mon nzamba osala ngulu yo ça quand même ça va atu bomela moi mai ba milipe mikate ça va mais oui ça très important akotaka na ligne wana ya ba marié pour liba les gens mamba bitumba teo fona bunda kapu na koma marié non liba les a sacré na sermo polo mokila déclarer libala oui zala na comportement malamu kulamba kubungisa ndako kozala respect vers mbal na yo kozala respect vers babukilo na yo soko kokaka na yo mobulu mibali ya ba milite kozwa pete po bela motu soko kokaka mibali bayimbaka bango te kozwa na yo te
soko kokaka mibali ya bamatala te kozwa te salaka na mobala azala responsable mpe motu ekemba neti nga nde nazali awa mokolo moko te nakoreve mibali ya bakombo to mibali bayembaka bango na niveau neti ya bamariage. Désolé wesh nazwa bango te nazwalanga bango te opo nazwa bango te en tout cas nazwa bango te nga mobali eza motu mobali moko boye azala ata makolo ekatana azala so ndeni nga bongo papa moko boye akozala wana responsable bana nanga mpe batali bamoneki mobali moko responsable mpona éducation ya bana mobali moko boye akoprotege nga parceke bamai na nga yango wana okomboana apesi nga nakozala bamibala bamatala natala mwi na ntongo nga moko nde nakozala na likambo ya sak na basket po toya na show mboka ya na moto mama congolaise mobali na yo akendaka kayo yebisa mpe acreye mpe akokende mpe Italie asombaka basapate mpe akoki mpe Turquie atekaka kokota na makambo ya bavanta ya bakommunauté na biso te na mobali mbebo rouge fata Versace atie mbebu atie boye après soki okomi mokolo moko bapesi invitation ke fete yo mwasi okokolata ta lubu tete balakendaka yo vili mo emonani boye papa créé balakendaka yo vili mo emonani boye papa créé ke Turquie papa créé kende Italie koto mbongo mosala ezokota mois 2000 koto mpe papa kotia mois 4000 mois 2000 mpe quelque part yo mpe mama oyaki koto mois 2000 botie na mesa ntango bokalekele mbobo moyeki bokomi na mois 6000 so bosomba ndako so bofuta loyer mwa loyer na bino mwa 1000 euros botie mambo ya baassurance banini bofuti ata mwa 2000 mo boyetika na compte mobala oza na facilité oyebi so mama namona feti moko babengaki quelque part zwa ata 500 obakisa osomba te lo moki mobali moko mbebo etela neti nga boye bana na botama ofe baope mobali mbongo bakunda ya kufa ande na bokila lokondo efa pekati nosa te atata biso akufa mama biso nga momu nazwaki na charge bandeko na nganga momu nazwaka bango nazwi so mibali ya kobokola bango nde na vexene nasala mambwana te se mibali ya babogar na ya bambebo rouge oyo batela oyo wana nde bino bolingaka wana yaya totikeli bino biso bato bakitaka bakaleson wana balata bakaleson ya chokola oyo batika bakaleson neti biso noto biso bato bakitaka bakaleson wana balata bakaleson ya chokola oyo batika bakaleson neti biso noto toleka na nzela na bango te biso ese toleka bomonana na biso teti biso mobali kaka bongo so omoni kaka boyo nangi na présente bino o papa bino yo mo jusqu'à ovandi ojuge kutu na mambo wana yo juge tobikaki maga modele abimiselo mwa bolo se mobali oyo motu lelo pena boye bana baza deja boye moni papa mobali moko boye ya mbebetela akokamolaka matoi na balabala kobetaka na baba pwani posa nzoto toni biso bongo te omoni neti biso boye ti moko tokufa omona mobali moko boye taye ovanda na kiti akondoloba mamu na nga na nde naozwa ye emi po emi bokila lokondo efa pekati jamais nga mobali ifo so osali likambo na biso papa lekolo osama te po eza mabe na sepeli mpe te so nga nasali nasengo pardon mpe so osali osenga pardon nga mabala bongo
batala petit wala na kozwa yo oloba na likambo beswinga basoda baye bakangelo makofi babanda opita mutu na mutu ana éducation ya baparent na ye mutu na mutu aza na ndenge amona mama na ye mutu na mutu ayebi parcours ya vie na ye mutu na mutu ayebi famille abimela mutu na mutu biso toyaka na biso mibali oyo baza bien élevé bien éduqué biso eza ke bakelakisi yo mobali bolobi ya mobali opende pa magali yo olobaka te kuna okende osala nini yo oza moto abongo te biso bongo ye alobaka te kota magali aleki nde ozokama boso bongo mpo biso nyonso to nde toleka na tv so tv eza nango te tolobaka na biso te tovandaka kaka boye mosala na so ezaka kolamuka na ntongo kobongisa ndako mbeto ya malonga kotanda kitoko surtout vi na ngai ya malonga na akobomba oyo ya lokuta na ye na ngai na internet mpe ye mo mpe ndenge aza nazoyebaka yebi ke tala masolo tokosolola mokolo mobe na ntongo nayebisa bino dati boye ntango baosanga boye ngai na naosala na ngai mpe boye ntango na banda osala boye ngai na banda osala boye kamana na ngai yebisi nga magali namoni fie mobe aofinga ao na tiktok abimisi kokomba ayebi ke magali yo mokolo nini yo nina nakobalo na vie ma chérie nga moto akobala nga na vie aza te mais kokufaka te kaka wa moto akobala nga aza te so mpe na répondre yo te bebe nasaleli nanga kaka exode 14 oyebi nzambe mpe ya mwa alinga mpe beso bafingi yo mpe kanga mpe mbanga ovandi mpe nie après ya ye agir c'est comme ça alingaka bongo nzambe alingaka mpe baintervention apampamba te osa intervention na nani mo mpe bato batuki yo mpe bekanga mbanga vanda nie siko nga siko na osaka montage ya bavideo wana yaya awa dedans na mabele oyo totamo koma yo koza famille na ngai te oza ndeko na ngai te oyebi ngai te olobaki yo magali yo nana kobala yaya yo bala te oyebi yo mo mpe kobala te na vers pependa ya bato bazaka heureuse non on est dedans mponga nde naza beso nanaki olia lelo na yo etor nalia na mokili mobimba poto na okota mpe nalie na chikati na likambo ya heureuse biso oza wana deda nga mpe na magali mama mwana penda ya Caro na José naza penda heureuse ya blaki te ya masike te bokosana na bino bokosana biso te mabala na bino boyaka na bamibali baoliaka bino minoko na bainternet vous êtes mal éduqué ngai mama ya numéro 1 ya numéro 2 ya numéro 3 non ça te ndeni asende kandi papa nanga kota mabena na baleka tata nanga na mboko oyo puis neuf baleka papa nanga na mboko la poto famille muneno na nango famille lomama famille ntia famille lokwa famille kali navandi mpe mwa mobali moko boye na misapi nanga nalonga na obaki oyo miso beaucoup se tromper natiango na noir na misapi nanga kandi nalata alliance te nake kozwa mwana mobali moko boye mama baona papa bango babauta ye abandi kolianga monoko na réseau sociaux wana posani ya nzoto bana na nga bavai na ndako ngai mobali mwa balanga te abandi olianga monoko na bainternet biloko bino bosalaka wana ngai lomama loba José na Caro baédikanga te comme je suis bien élevé comme ça je peux faire ça je suis désolé ma chère biso bena bafia kokombo biso yo nosala te
boye berezi oyo baninga basi bakabine erezi ngala kerezi ngaso na bine na komi boye kasi kona okenda Allemagne mpona sombela osongolo na koti na ke so na bisi kona okenda Hollande na kei ya blaki te yoye musuka po bazwa yo kende quelque part ofuta mobali mbongo ngaso na bi papa mwende na zawa na feti moko boye na boye ezosinga boye na ya yebaki na okota na osomba ya sika na kei moi maman j'étais salée bonjour ma chérie c'est ça bobanda na babizu balebi no minoko kota suka suite ndeza suka te mais bino mopene kutala biso na ndako boyebi ke to on a fait rester comment on suka mike comment on suka mike non peksa ye pour moi ça lingo mingi faut ça na balabala te soki makambo bino bosala na balabala ezala une interdiction te même na loi ya mindele tovandaka soki makambo bino bosala na balabala ezala une interdiction te même na loi ya mindele tovandaka nga na mwasi mpenza kala te kala te ozala na bino wana mpe ozala témoigne ozala na tongo na olikola mbeto kande la laka bino na osela bino osela bino na vidéo bien peignoir na tongo ape bino siko témoigne ya vie nanga j'espère que ezata na mwa dibasi mo beba bongo la pili tema oloba te mwa mwasi oyo amayele mingi mayele babotama nango mayele ya randie na france te po moto boko madibasi ya mayele boko mabasi ya okanga mako boko mabasi moko boye bosi respecte yosala bino bien biso osala mpena mwa makelele wana mais omonaki makelele moto osala tona mpena bien eleve tokenda ngo bien bamambo na bino elekaleka na batiktok wana omoni biso koti nga akotaka mambo ya bato te nga so otangi nkombo nanga nde na oya me ngai jamais natanga komba bato c'est ça bozokoka nano mama bolika mama mibali me bowamba mama mibali te boye bolamba te bandako eza propre te boye bosokola bateka te boye bosokola basurvêtement te bobosaka te bosokolaka te apa bolala bona respect pa babokilo te malgré nous sommes des bantou obangaka mibali te omenga nde navai na kiti awa naoloba ngo na lingala anda na botama non nayebisa mobali te ebemba mama nokufa non naloba ngo te banda na botama banda na botama non nayebisa mobali te ebembe na yo soki nde bino boloba wana ofingi mobali ofingi na mama na ye obi olikolo nango bakiseli matabisa groupe nga nono osala ngo te banda na botama eya na garçon moko te moi même ex même ata ex ozalaki nango okei ex wana bando olela kaka ifo azalaka pembeni nanga ifo oza na bikoto monoti omona ex mobe nazalaki no bando ozalaki epa nanga na olala nzala te olia kaka mpe mpona choke bino lelo na choke bino maki bosala bavideo banda na botama so na ovivre na mobali na atrompanga te napea na mobali bo azotrompe nga azokendaka ndenge bino bosalaka kimi bandako nga na nakuta nango soki si balakisanga epa pa mokonzi ya bachinois tolebloke te ezonga nanga
aussi dans les vidéos là. C'est ça. Non, ça ndenge mboka l'accent. Ok, merci. Mboka, merci beaucoup. On a ça et la case de même. C'est ça. Babenga ngo yango ekata. Yaya. Koya kolakisa biloko mo boyete. Ko ba parents na balakisa te. Ngana za ba mama ebele pour moi maman msabenga bi maman Magali. Nalinga roka parce que tu parles pas de gros mots. Ça veut dire na osala fier ya ba parents na nga. On est tout dans la salle moto tambola. Chance na ngai ko ma. Ata ugangi. Mutu ana droit na bomo inanga. Yaka mama buta. Ngasko ndi na za na mama mobe apambola nga banda tongo ti butu mikronyoso. Puto motema moko te. Bino kutu bobo ya ba mama na bino pona mibali. Mona neti ese bino de boza bofinga ba mama bino. Mona vlola mu na bubunda na mama buta yo. Mama na yo buta yo bunda. Ngaba na ngaba bunda na ngate ponga na simba mama na ngana tsope. Ngasona soka na lobika likamba liboso ya mibale. C'est bon. Quand on est dans la taille. Bande bazana so ba ipa betanga makofi. Bako betanga makofi mona yebi ko tetaka babamba. Bako bamba ngaso na mire ni na ngopo. Bazana o mibale dede basa passeport. Mais lokola ngai na respectant ba parents nanga. Moi nanga aussi mana nzoto te. Pour tout ça la kabato la vie. Mama biso za olo baboy. Obeti nga mwana nga pe obeti. Yo pe ba obeta. O négliger nga yo pe ba o négliger. Vie za bongo. Tango yo ko sala mabe pona ba parents na yo so ba omitem. Lala no pongia to lengeli bana no kitika ba ona ba 4 heures. L'école yaya un jour bana na ba manquer. Et ça réalité moki. O respecter maman no ata mi pepe zali bana ona ba respecter. Bana tutte bana poto de babeba. Biso nzamba sal biso ngulu to na libela malamu. Oboti bana nga bana na bota mana mela cigarette na mela masante na kota bakte. Nzambe pasani ngangu. Bana nga ba mela cigarette bakota pe bangi. Ilongo nyonso ya malamu yo ko sala. Yaya. Yebaki nzamba kufuta yo kota bana. Nyonso ya mabe ko sala ndongo olona ufuta asa moyi. Don ska to kimate. Li felo izabo. Uboma abatu. Mwana mo pa bandu uboma abatu. Ubimana mibala abatu kunyoka mate. Mukulu mwana ko mapreta obala. Mwana pe boma tete pa mibala. Bana basi ba kombena kati internet chabo. Tutaka tutu ola moto tutatu bege ngai banana buta manana vya kindumba. Tutaka tolo te po pa butambula mapi. Biso utana bakini wano zobi mana mboka munene lokola Zaire. Moibika ke mobali ka moko botani bana c'est tout yi. Yango moni moyema mbaba yebi so mutu so ali kipenda pia defi. Magalo mama tika so makelele ozaka mobali na kisasa elizalate parce que na lupoki wana biso batu ba okola bien. Mutu so ali kipenda pia defi. Magalo mama tika so makelele ozaka mobali na kisasa elizalate parce que na lupoki wana biso batu ba okola bien. Connaître batu ya bongo yo bando zaka wana me placer pour répondre à ba non faut la savoir différence ezali soit lobby na eti batu ya bongo yo bando zaka wana me placer pour répondre à ba non faut la savoir différence ezali soit lobby na qualité otiti to ozandumba te okasate ko lobby ya blague oui ozandumba po na mobali moko to sala ne 5 to 15 ans obimana mibali ko bimna mbali lelo après dans 2 jours pour bomela élève bibali sili makambo salite po mbele basabino zibele ni mibali bacha bino na ndako lobo pe ndako loba pe mobali lotokolo kwayo ba bon tonton na bachaka makulubu oba machaka makulubu ata monier ozote loba pe mobali lotokolo kwayo
ba bon tonton na bachaka makolo o ba machaka makolo bata moniere ozote ba bon tonton na bachaka makolo o ba machaka makolo bata moniere ozote bala baninga bininga ba osala ba divorce bana ba omba okena ba balabala yo sepeli po keneke pa mama mo ba sokoli yo zili bala wana bana na tamba ola na balabala mbule beteli bango babuki mabolongo ba olela Zambe mama soso lelo kufa biso to koma na balabala à cause ya mwana mwasi boye Zambe mwana mwasi wana oui oza bien ba osungolo ba voiture mais conséquences kufuta tambola bien yi kula kukanga makumi obebisa personnalité na otena makambo ba mama 50 na ba 60 ba zoka mibali na awa na vie ozana obebisa personnalité na otena makambo ba mama 50 na ba 60 ba zoka mibali na awa na vie ozana baza ki muto asala ba vie mo kitoko te ya malamu ya malamu tasa pexote mabe yo pozo lingaka na mili wana yo kota eza likambo aliete bato bamona mama na nga pamba mais ngai fona ke classe pona longola sona mama na c'est comme ça balanda mama malamu yo oza mwana moko oza congolaise oza ne grandi ici ozoya kolanda bamama za roi to bamama na biso tozolanda bato mpo nalanda mpona mona bato baleka na internet bafingaka bato est ce que eza exemple malamu yo kolanda ozoya kolanda bato bafingaka bamadusu omona mpo ovandi nalingaka bango so ngai omwesi onake mosala na otokisa madesi mais omona yo soki oke mobali aza te bana basi wana basaka na bainternet mais mokonzi akokende otya bageme ezaka yo ntongo baofinga madusu opesa bango bafélicitation soki okila bango na bafleur soki ezalaki likambo mabe mais batika ti mais lokola yo otyaka bageme ntango baofinga bamadusu sako bien mais so ovai na mobali tu vois des trucs ça moi je fais pas hein. Il y a des filles mal éduquées mais yo moto otyaka bageme ntango bazalaka mal éduqué mais oza seke mpo moto ya kochange comportement moko ya mabe oyo ezoleka na communauté ezaka il faut que papa na soki adisekedi na mama denis balonga na ndako bavana na kitese bino bamama eloto oyo oyebisa bino kaka partir aujourd'hui boti kofinga mambo asete non soki oleki ozofinga mambo asali te directement biso totatano na mama na yo tanti parce que totana ngai nde mpe naloba yango te batala mpe tatana na mama na nga oui alors eloko nyonso ozosala na réseau sociaux bapangano baédikaka parce que so ozalaki mwana moko ozalaki bien éduqué tu peux pas ovaa na kiti olobaka bagrom oza mal élevé mal éduqué ntongo bato balobaka noki oza mal élevé lakisaka etatano na mamano baédika o te oyebi te toi tu penses que mwana onga na boti soki avai na kiti aoloba bagrom bato baotala nani baotalanga te wana mwana oloba bêtise baza mwana nani parce mwana makelo mama ti otalanga te wana mwana oloba bêtise baza mwana nani parce mwana makelo mama ti fier fier baparent na nga mama biso akota tiktok te mama biso akotaka bafacebook te azali mama moko akoli mpenza ko bino bokala ba mama misu na bapoto ba papa na poto makambo osalaka atuka mpona mambo asali te bolala pongi bato mai bandumba bakelela na mibali te mais batonto balingaka makolo boye wana balataka monire na nzela na bino bokoswa te bokotikala jamais na histoire ya bapense ya vie na bino nde naza bengai mwana moko ya directeur ya famille songola alekanaki mais bino bato bomaka biso barespect biso bana ya batata moko ya baleka na banzela na biso ah oui akuti oza na ofi moko simple moyo oza mpe éduqué ozoswana na mobali ofingi mobali mama na ye tata na ofingi mpe na lidusu ya mama mobali apres babali yo baboyi yo boye mobali yo okuta neti na magaelo mamolami na ntongo ifanga ndelo nini fiana mukuse bo bayebi soki libali yaka mpona mukuse libali yaka mpona mbinga te libali ya comportement libali balingaka basi bakangaka makolo na basi oyo bavandaka na ndako na basi bakidike
yango toyebisi bino ke na relation makambo mabala moto akufa te bovanda wana. Okomona nga jamais mokolo moko nga magali na olongola makolo nake na ndoka moto pia tula patula na vandi. Je suis éduqué chez ma parents na nga kolala na bandako ya bato te neti nayokaka bamasolo na bino bino bokimakima bandako na bakini biso osala na biso yango te. Bana basi bakima bandako bakimaka bandako bakata biso. Ça veut dire éducation c'est très important. Je suis vraiment élevé, bien éduqué. C'est ça. On a chargé le téléphone. Oh là là, on a rien à charger. Je vais essayer pendant 2 minutes si ça veut. Oh là là, on a rien à charger. Je vais essayer pendant 2 minutes si ça veut. Je vais essayer pendant 2 minutes si ça veut. Bakolinga ote nesi mikolo sosali video ti makelele omoni ke toyete yo moko nanu zonga na garde robe na yo tala. Est-ce que oza na saki oza na sapato bino boye otie so makelele o ndenge ezali beka kolakisa basapato lakisa mpe bandako me bino bali bofinga so bolakisa so bandako apres biso tolakisa bino toza nango topesa bino bopia so badefi biso mpe toya to accepta kolakisa te parce que avant yo oza nao na ndako il faut tomona déjà na niveau ya talon ozolata. Mais oui ma chérie po yo okoma nao na niveau ya ndako il faut oza déjà nao na talon tibuta ataki mwana poto wana tibuta na yo. Ah oui so yo oza na difficulté ya kobimisa nao no 2000 ya osomba saki okosomba mpe ndako te. Ah oui je te dis la vérité pourquoi maintenant on a niveau ya kotuna biso question baninga baosomba bana baninga baosomba te moto na moto aza na ana projet na ye to na calcul na ye. Ah oui toyaki poto nzela moko te bato bayaki liboso baza bao mpe balandaki baza bao mpe baoya baza bao mpe batikali baoya. Ntango yo wana difficulté ya talon ndako osomba ngo nde yango omoni inutile ya olanda bino neti nga nazwi ta na mwa otala bino omona moto mosusu azoya kofinga kombo meme ya famille na bango eza kilo te ezopesi te. Ya bato bavivre à l'époque ya malonga baza laisse tomber po te kosa biso te yo moko oyebi ke nde na ye poto ta neti babiso toya bapoto biso ya poto olamoki be na butu babengi babiso oya poto basombelo bilamba euti poto olati bilamba sapato manto na 18h ozwi avion okomi na poto na 6h bayozwa na aéroport ya za 21 na bwaka te nayebi centre te nana moto tova yo moni vi na so eza toujours obomba. C'est ça biso eza teke baomemona poto bakwa rouge bana mbonga tikete papa ake kodefa lisusu papa asouffre non ozoya poto wana baleka papa oyo aleka tata na yo baza nefu na poto mama bota tata no aka na poto bakoko no baka na poto bakufi bakekunda baona kisasa nde moto bino boya komanka respect nga makelo mama ese tokokani yango eloko kosala befort lokolo okataka kende kobeta kayo nata balobu te so moninga mwasi ayebi soki na leki na saki eza bitumba te yo mpe kota na chambre efungola garde robe elakisa esaki olakisaka te mpo bwana ngo te oyebike bwana ngo te parceke soki oza na difficulté ya saki okoleka bato mapango nde. Moi je vous laisse
na ya bete no kata. Nga omotika bino ezaki toli soki toli na ngai ebitisi bino libaku. Je suis désolé mbisi mais soki eza pe na basi oyo bakomprendre nga kozala mwasa maye napesa bino batoli tour ya vie naloba na bino ke mwasi akotiaka bato na ndako te mwasi epargnaka boye eza biloko oteke ngai napesaka bino toli après bomoni ngai navai na bakamaradi na ndako tozomela na bao masanga ngai amelaka masanga te nakota bari te nakota bwati te rien à voir mpona bongaka bato non en tant que mama ya bana en tant que mosala ngai na bandaka kosala oyebi ti nazalaka mbila yaka na elamba te mbila yaka na motu mbila yaka na elamba te mbila yaka na motu se na motu na ngai na mbila mwasi oyo abali te akoma noki nosalaka bapiblicité ya babari na babwati te on a bêtise normalement. Bon, à tout à l'heure, merci beaucoup. Dames en heren, binnen een enkele minuten komen we aan het station van Brussel-Zuid. Na Brussel-Zuid rijdt onze trein nog verder naar Amsterdam. Mesdames, messieurs, dans quelques minutes, nous arriverons à gare de Bruxelles midi. Après Bruxelles, notre train continue vers Amsterdam. Ladies and gentlemen, in a few minutes, we'll shortly be arriving at Brussels South Station. After Brussels, the train continues to Amsterdam. Meine Damen und Herren, in korte Reis via Brussel